Ma personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia Femme Femme africaine, toujours Namasolo, Yamapango, Tozalelo, Nakati, ya quartier 5, Njil, quartier 5. Donc la personnalité TV avec votre humble Nakati, ya quartier 5. Donc au Bozomona, ezali direction, ya Munene, ezalo pango moko ezana direction, ya bien Mutuka, ezana facilité, ya Kokota, ba voisin, bango wana, ndenge bomoni donc ba voisin bazotonga penza bazotonga ba voisin bazotonga ezali troisième parcelle na direction ya monene lopango tozokomea otoye yango yo ndenge bomoni na bilili ebandi justement na bordure wana ya portail ekeiti na mur oya suka esika ba fil barbelé ezali esika o ekaboli biso na voisin donc eza lopango monene ndenge bomoni libanda na yango eza malamu tozokota penza na kati pona kolakisa bino pe na kati ndenge ezali bozala branché connecté et scotch sur la personnalité TV pour vous vivre immense mokolo lilo toza nkati ya lopango ndako yango yo lopango pe yango yo ndako lopango monene eza pe na ndako monene donc eza na ba porte 4 ma ezali na kati ya lopango yango wana donc robinet eza na kati ya lopango porte liboso ezali 2 chambres salon cuisine donc eza na ba chambre minene eza pe na plafond eza na carreau ya mibale ezali pe na tozopusana wa mibale na wa mibale pe ezali 2 chambres salon cuisine eza toujours ya monene eza 2 portes pour bomoni donc boye ezali na chambre salon na 2 chambres salon donc eza lokola na 4 portes eza na 4 portes awa ezali ba toilettes eza ba toilettes batonga déjà toilette na douche eza tia batonga awa ezali sima ndako espace pe ezali okoki kolona pe ndenge bango baloni mwa matembele mwa pondu en tout cas bango pe baloni donc lopango yango yo eza penza lopango monene eza na bandako monene ba toilette yango wana ezali batonga eza pe na carreau eza bien eza na toilette na douche oyo batonga déjà donc eza na toilette na douche oyo batongi ezali na 4 portes espace nsima yango wana oyo bomoni donc esika moko ya problème te ndenge bomoni awa bango bakie pe penza musika te bakie musika te balobi awa courant ezali mai ezali batiango 82 batteries donc 82 batteries wana cuisine donc tokota na kati te parce que bato bazali moi tokota na kati ya bandako poto lakisa bino eza te ma ba porte yango oyo bomoni bino moko donc eza vraiment bandako ya propre eza pe lopango ya propre kande bomoni eza clôturé ezali na portail ya monene kaka ndenge bozomona na bilili balobi awa et 80 000 à discuter balobi kobanga prité eza likambo ya lisolo eza likambo lisolo donc toza na kati ya quartier 5 eza non kaka likambo ya lisolo ndenge kaka ezalaka donc lopango eza penza monene lopango eza monene nde bomoni ezali clôturé mai yango oyo eza na kati ya lopango pompe eza na kati ya lopango kaka ndenge ozomona bilili donc courant ezali permanent
eza permanent awa ezali nsima ya ndako eza nsima ndako donc bamamba locateur bazolobaka non lopango eza lopango moko ya bien eza lopango moko eza na baproblème te parce que awa baza kaka bango na bango balocataire badi eza place ya bien donc balobi 80 à discuter obeti masolo lopango yango oyo courant ezali mai ezali na kati ya lopango donc nyonso ezali oza ata na eloko kosala te parce que bandako nyonso ezali na bacaro eza na plafond na kati bandako nyonso eza na caro eza na plafond na kati donc biso tolakisi yo tolobi penza donc pusana babi ezali 12 mètres sur 25 donc 12 sur 25 eza penza lopango moko ya monene ya bien donc pusana kaka tout ça toujours na kati ya quartier 5 la personnalité TV na kati ya quartier 5 donc tozo continuer mosala ti et na ngambo mosusu donc o eza ja environnement na yango ndenge bozomona donc eza vraiment ya kufungwama courant ezali mai ezali environnement yango wana ndenge bozomona na bilili na bapandi nyonso eza penza direction monene mutuka tina kati ya lopango mbala moko bozomona esika ebandeli esika pembe wana kuna voiture ezali na mwa pembe wana esuki ti na pembe wana esika voiture mosusu wana ezali donc wana ezali libanda na yango donc tozokota poto beta masolo 42 tomesana na kati la personnalité TV zala toujours branché colle scotch pour okoba kosala découverte ya bien na kati la personnalité TV toza na kati ya lopango donc lopango yango yo eza lopango monene ezali 18 sur 15 ezali na 4 portes ndenge bozali komona donc eza na 4 portes ndenge bozomona lopango eza penza monene lopango eza monene car ndenge bozomona donc eza lokola na 5 portes donc 5 portes eza penza na bandako ebele ezali type locataire ndenge donc bandako yango oyo penza bandako yango oyo baporte nyonso yango bomoni espace eza pena na espace pe monene donc espace ya monene oki kotonga kutu lisusu soko lingi pompe ya mai eza na kati ya lopango donc pompe ya mai eza na kati ya lopango ezali na 5 portes pompe ya mai eza na kati ya lopango donc oza na facilité ya kotia balocataire otiki balocataire bazofuta mbongo kaka ndenge ezalaka na yango tozopusana tozotambola mpona kolakisa ndenge toza na nsima esika ya batoilette ezali donc batoilette yango wana douche na toilette eza pe déjà batonga espace ezali donc tozopusana mwa mokie mpona kolakisa bino toujours lopango ndenge ezali wana kuna ezali nsima eza nsima ya ndako eza nsima ya ndako eza ememi biso na nsima ya ndako donc yango oyo ndenge bozomona bilili lopango eza penza monene lopango eza monene toza toujours na nsima ndako espace yango lisusu ezali toujours na nsima ya ndako donc espace eza penza ya monene balobi awa masolo ezali kobetama eza kaka juste 75 000 odiscuté 75 000 odiscuté babi eza kalikambo ya lisolo tolobaka ntango nyonso donc tokodiscuté ti na ti babi beta lisolo donc kobanga prité yo pusana beta kaka lisolo donc beta lisolo lopango yango oyo ndenge bozali komona lopango yango oyo en tout cas biso tozobenga bino kaka ndenge tomesana kobenga bino na kati ya la personnalité bika bozalaka jamais déçu bopusana penza ebele bobenga ebele tosala penza masolo kaka ndenge tosalaka donc pusana beta masolo biso toza toujours wana donc toza na kati ya quartier 5 la personnalité TV balobi zala branché zala scotché donc pusana beta masolo kobanga prêter et ko critiquer peut prêter
balobi eza likambo ya lisolo yo pusana bango balobi 75 à discuter yo pezongisa maloba en tout cas baza wana pona bino bazali koyoka bino kaka ndenge tosalaka que lopango yango yo eza penza lopango ya monene ndenge kaka bomoni. Donc pompe eza na kati ya lopango ezali clôturé eza na portail eza na ba porte na liboso na yango donc ba porte ezali eza na 5 portes balobi 75 000 à discuter 75 000 à discuter babi beta lisolo pusana beta lisolo eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki bango bazozela kaka baza motema polele maboko ya kofungwama donc biso tozozela bino toujours toza na kati ya quartier 5 tozaki na ngambo ya 5 skoto koti na ngambo ya 4 kaka ndenge bozomona na bilili na sima nanga eza na makada na mopanzi nanga eza na bamapango donc toyende na mopanzi donc ezali na première position na makadam oza na ngambo ukati toza na kati ya quartier 4 donc la personnalité TV na kati ya quartier 4 toza quartier 4 na bi tozalaki na ngambo ya 5 siko tokomi na ngambo ya 4 donc tozali noloa na makadam esiko toye yango yo ndenge bozomona ezali na 3 maisons liboso na yango. Donc ils ont 3 maisons liboso na yango il y a ba porte misato oyo ekotsaka déjà mbongo donc ils ont 3 portes ya ba maison liboso oyo batu baluaka wana eza libanda na yango donc tozokota na kati ya lopango pona kobeta masolo ndenge to mesana donc tozacha na kati couloir yango nde mutememi biso ti na kati lopango donc lopango yango oyo bomoni ezali ndaku donc eza na bandaku ndenge bozomona ndaku ya liboso ndaku ya mibale donc eza penza na 4 portes donc eza na 4 portes ndenge bozomona bilili lopango eza pe bien ezali pavé lopango mobimba donc batiango penza béton yango yo lopango munene yango yo donc ezali na ndako pe lisu ya munene penza ezali na pompe ya mai na kati ya lopango donc pompe ya mai eza na kati ya lopango ezuba avenue mibale kuna na prince tozalaki ezalaki na portail mosusu na avenue mosusu etali makadama donc ezali lisusu na portail mosusu oyo eyeboye na sima donc pompe ya mai yango oyo na sima pe eza na avenue mosusu ba toilette yango wana batonga pompe mai yango oyo na ngambo kuna ezali na ba toilette ndenge kaka bozomona penza na bilili ezali na ba toilette balobi awa lopango ezali na possibilité mibale wana ezali mopanzi ezali couloir na sima kaka toujours kangama plutôt donc balobi awa ezali na ba possibilité mibale bazo séparer yango mobimba na yango babi ezali 120 000 à discuter ma bazali ko séparer yango na 2 parties balobi 60 à discuter 60 à discuter donc lopango yango yo balobi ezali na possibilité mibale pona kokabula yango ma mobimba na yango batie yango 120 amonani na 120 à discuter apusani yo moto po monani na ndambo opusani toza na kati ya quartier 4 donc la personnalité TV na kati ya quartier 4 eza na première position na makadam première position na makadam eza na ba maison commerciale ezali na 3 portes ya ba maison commerciale ezali na ba porte pe belé ezali na 5 portes je pense aussi na kati awa ya lopango ndenge bomoni na bilili do balobi ezali na possibilité
mibale ya kokabola yango. Toutefois bakoki kokabola yango deux parties, toutefois pe ekoki kokende mobimba. Na moto oyo aza na 60 000 akozwa ndambu. Donc bandambu mibale batie 60 à discuter. Mobimba na yango batie yango 120 à discuter. Donc biso tozo benga bino na kati ya la personnalité TV kaka ndenge to mesana ko benga bino. Tobi bozala branché, bozala scotch, bozala collé. En tout cas bozala collé, bozala jamais dessus. Donc jamais dessus na kati ya la personnalité TV tozo benga bino boye belé bosala ndenge to sala en tout cas bozala jamais dessus. Toza pikara na kati ya quartier 4. Toza déjà na kati ya lopango o bozomona ezali na ba porte to tambola po to lakisa bino. Donc porte yango porte yango ni ize kokanga pompe ya mai eza na kati ya lopango yango yo kuna pe lisusu bomoni ezali na porte mosusu toza deja na kati ya lopango ba porte ezali lopango ndenge ezaleli tozopusana donc porte mosusu yango wana mosusu yango oyo etali na ngambo oyo donc ezali na 5 porte na kati ezali na 5 porte na kati ndenge bozomona eza na 5 porte na kati porte mosusu yango donc porte nyonso eza wa balocataire nde bafandaka bavoisin bango wana kuna batonga deja ndenge kaka ozomona penza na kati ya bilili mpona koloba ke okoki kozwa esika oyo otongi lisusu comme il faut ndenge baninga mosusu mpe batonga okoki mpe kotika bandako bakote kuna bomoni ezali na toilette eza na batoilette donc lopango eza monene ezali komesure 20 mètres sur 11 lopango ezomesure 20 mètres sur 11 ezali na possibilité mibale bakoki mpe kodivise yango en deux parties ndenge bozomona eza lopango monene balobi 20 mètres sur 11 donc porte mosusu yango wana babi eza na possibilité ya kodivise yango en deux parties eza na possibilité ya kodivise yango en deux parties mais rien n'empêche mpona motu oyo akoki kozwa mobimba problème eza te soki ozozwa mobimba babi problème eza te ma bazodivise yango mpe en deux parties awa ezali batoilette eza batoilette ndenge bomoni kaka na bilili bino moko donc balobi ezali na baposibilité mibale mpona koteka yango ezali na 120 000 à discuter donc ezali na principal babi kodivise en deux parties ezali 60 à discuter 60 à discuter lopango eza monene kande bomoni ezali na 5 portes donc ezali na 5 portes ndenge kaka bozali komona ezali komesure 20 mètres sur 11 20 mètres sur 11 balobi 20 mètres sur 11 bomoni ndenge totamboli na lopango bomoni ndenge lopango ezali na baporte ebele ezali na baporte ebele donc ezodépendre kaka na bino biso tozobenga bino bango balobi 120 à discuter 120 000 à discuter babi ezali lisolo kaka ya mosombi na moteki donc kobanga no prité kobanga prité eza na voie principale kore ezali ma ezali na kati ya lopango balobi 120 à discuter donc na deux parties batiango 60 000 à discuter 60 000 à discuter balobi pusana beta masolo toza toujours na kati ya quartier 4 donc zala brancheuse zala scotch et toza na kati ya njile po okoba kotala ba image ya mokona lelo balobi en tout cas eza likambo ya mosombi na moteki likambo ya mosombi na moteki yo pusana kaka pusana pembeni en tout cas beta lisolo bango baza wana bazozela bino
Merci na bandeko balanzi à la personnalité TV Nebike Bouzalaki et Belé Kolanda toujours la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine Oyasali Akabino Mosala Ti Nati en tout cas Tozalaki Bongo na kati ya quartier 5 Tozu Biloko Tokoti na kati ya quartier 5 pour na kozula bino toujours Biloko. Merci na ba membre soutien à la personnalité TV Ambisi Bazabakana moi général John Kimbambu, Badiva Wesudia Givwa, Mama Bokobank na Kata London City, sans oublier Arlette Matoko, Liswe Yanzambe, et Nabosani Pete Bongo, Mama Doris Lema Fumu na Gaz et la personnalité TV. En tout cas, merci, il y a trop Nabino, pourquoi pas, merci na ingénieur Metintima Azala qui on a na sima caméra pour nous causer la bino ba il mange ya bien. Donc merci Nabino Nyoso Obolingaka la personnalité TV. Boko bakozala toujours branché, scotché, collé et longo na la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Je suis là avec vous, on est ensemble, il n'y a pas de souci.